on a parlé pendant singa basa parler tout dans respect OK moi ça parle c'est respect mais Dieu mo na mpandi ale kake a betanga le mo na cargo na mo to ko tu sa cargo on a chargé on sani on te absa à fond chasser mon boy on sani oh non non on ka matière ah on sani on ça système aussi la mère a parlé tu as ça en phase moi ah mère a parlé mais nzela tamla na baraté on a ninga mais elle a raison pour y peut la cahier akena ça mabele vous comprenez donc soit on tient le système avec une raison là te na moniscope na comme te papi que toi sur le sécurité conséquenté gane moi les missions ça les missions mo na ça les missions mo lelo ya kimia te la comprendre comment ni parce que monsieur dans ce monde là te moi ça nda côté donc dans mon nda a tele me toka na nzela mtu kabla ko akwa mulai boyo la ala sa critique donc bimsi batie ngana yipse tricage on ça on pas ni ya mère parler wala mère parler ah que son âme repose en paix. Tricage, il y a ça qui est très bien. Nous allons t'amener la razalate. Na tricage, il y a ça qui est très bien. Non, na salon gapolé, monsieur côté, monsieur mère, à qui n'a pas mon pandi, à genre tricage kuna. Et on va non pour me battre les bandes, ça va la terre. Mère a parlé, sur mère a parlé. Battre les bandes. Battre même ça va la terre. Alors mon mère les bandes, ils auront bien. Avant mon mère a parlé. Ok ça vous va les bandes, il y a kangio. Ah, tikako. Puisque tant à bêta mango na boya à qui pas maté ok et là sala wana akuta na makambo pe aye barate mais là ça la mopé ay betina ok ba noko ba mpanzi ba ki pe ko kopana mbe ozui azalaka muninga na yo te pe na kotikala ka ozala muninga na yo te Papi Gen tolobela vie makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tolobela vie Papi Gen émission kitoko oyo faut kolandaka pona kopesa makambo yango to bisibino ki azalaka muninga na ote ça ne va pas non ngai shela mputu nazalaka muninga na yote Papi Gen tolobela vie ngai shela mputu nazalaka muninga na yote Papi Gen tolobela vie yo brondo nazalaka muninga na yote pe na kotika la pe kozala muninga na yote Papi Gen tolobela vie gumu chuchu supu azalaka moninga baninga tango kokie Papi Gen tolobela vie Papi Gen tolobela vie yo sote pa nazalaka moninga na yote ngai se beniko popo lipo kulutu ya baleki nazalaka moninga na yote pe na kotikala kozala moninga na yote Papi Gen tolobela vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yote Papi Gen tolobela vie est-ce que naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaza totikala kozala baninga Ambro Jenny Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen c'est impérateur de Modogo Jaffa ko faire des Finchman Papi Gen tolobela vie est-ce que naza moninga na yo te est-ce que naza moninga na yo te Papi Gen tolobela vie Papi Gen tolobela vie. Ça c'est Lidjo Coin par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi Gen tolobela vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobela vie nde. Azalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobela vie. Solas Kantus Papi Gen omoniango José de Londres Sida Bilele. Nazalaka moninga na yote Papi Gen. Moi je suis pas ton ami hein. Voilà moninga no te di. Bayuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Ke badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen yo ebite azalaka moninga na bisote. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Topesi binombote partout pour Kolanda Bisso na tolobela vie officielle. Voilà. Merci na bino nyonso. Merci. Merci na grande équipe à tolobela vie Washington, merci na yo Washington. Très bientôt tous à nous na Suisse wana na makasi ya Big Antumbu.
nga na kobandana Basel tina kititi Genève. Voilà. Jérémy Bal Canada, bon rétablissement. Merci Nabinonio surtout. Emile Bamba de Zurich. Emile Bamba de Zurich Nazoya. De Zurich Nazoya. Platini Chipamba, bon séjour en Italie. En tout cas, Binonio Sobandeko Tozarana Bino. Didier. Merci Nabino. Si on a abonné Nabisoté, il est grand temps. Abonne-toi. L'onazana camionnette Mbola descendant. Et papa Simon Kimbango. Moi déjà, déjà changement. Le tennis a changé tennis. Voilà. Il peut dire au de London, Yoka camionnette. Camionnette Mbola descendant à Fumo Kimbango. Boni. Ouais, bonjour Papi Gen. Il faut baxer à Siko parce que dans mon morning à bouiller, au moins tu es mon animal. Donc dans l'Afrique, dans l'autre zone là, dans la commune descendant pena, il y a pas colonius au Bakenda, na au bazar la mokili. Descendant si mokimba on donne obi, on est bani. Descendant papa. On Simoto. Au changer tenue au souvenir. Donc tenue au morning. Et ça tenue moko, il y a un personne avant une émission. Descendant Simon Kimba on lobby, descendant Simon Otoko, descendant Kipanvita, descendant Tata Honda, descendant Papa Mpadi, descendant Fumunkusu, descendant ya Mwanansemi, descendant ya Yonsika, descendant ya Samuel. Papa Samuel Samuel nani? Samuel Mpanzu. Samuel Mpanzu nini? Masambo Kid. Donc, comme on a tenu à Souka, on a pensé dans la révélation, moko etininga que les lunas en tenu en Afrique, mais le retour est Afrique. Donc, on a gagné beaucoup de temps dans Bakolo pour dans la nini on faire voir yo, collaxer une émission na yo pour les place yo. Yom de foulanga makasi on a yena mpana yo na tenu asika na makamone na olelo ya makamine tenu za pambate et uti musika. Ah bon? Ah uti musika no moni. Eza pambate. OK. Alors tokende comme bossa na toi le matanga mais comme là c'est na famille à frère na Chati Biso Jani Fay aza mutu ona ebaka na ebaka parce que à partir kin aza robanga abaya poto jour ayaka bangona lipasa na ye takomekimi a profirer nze tokutana bona préfecture ya ville juif yamba na wana na major bisaditi donc penza mes condoléances na famille ya Jani ezanzela nzambe sera décidé autozolo ensuite le page en main na pesi famille na mes condoléances pe na pesi mes condoléances na famille ya frère nanga wa kufeli sœur na minute Kadima mes condoléances na famille ya Kadima toi grand catcher Mouleka Madeleine Kadima kufeli cancer na ye propre donc ba catcher tout ba sportif tout Kadima za matanga bomeka obenga ye beaucoup tanana ye parce que asa na choc mo makasi quoi bazara ba mi balé batikala ba mbale donc il y a qui atikali moko donc kadika di mes condoléances. Alors Naokio présenter la condoléance na famille ya Tobenga ye notre regretté Jani Fay otozaki na ye et alors bato bazolo baloba makam parce que makambo un peu trop na oliwa Jani Fay non mona liwa mo elobi si bato boete pona yo na makambo nyo subimi pona yo zo mona ondeni te selinga passe mingi makambo tezo bima na si makambo tezo bima na pona ngai na moni vérité za na kati makasi parce que na okaki na émission moko na kanisi suna landaki bien mwana mwasi wana en tant que ngala za mwana nzambe na ko souhaiter malheur te mais na okaki penza o selinga passe déjà avant donc biso mibali ndetwa na poto matanga Jani moina liwa Jani moina ba mingi ate parce que amutu na ebaki eza kitisi biso makasi mingi ba mibali bato bakena na domaine nyonso tu do ba sakani na biso na domaine nyonso tu bana torte parce que o ebimi eza pasi mingi na ebité
Jani nayebaki makasi mwana malamu asekaka cool mama belé abimisa bate belé mais nayebite ka revivre vie ya boye ko mais tant on aura une émission mon sonora qui akute makambo avant kufa akute na makambo belé mais tant on moni déjà que okute na mutu mona château rouge na bague na ndako oza na ndako na biboka mbali obundisi po boto lango ça veut dire que moi sinon t'apprécie biloko bongo déjà na quand c'est couple ko vendre les sauter ça veut dire qu'à trompe pas yo donc penza wal ba mabia mo wete mesko comme Gianni na ebakié sur la ebakié ma belle mo wete fo dans le bon siko na ebité lelo songa la kei na ebité na so na kufi déjà na ebité ma belle na ah kameti mbola wana zalaka bo comprendre donc fo dans le bas mais comme Gianni to ko na ko linga jamais ma belle na mais à mon avis déjà que moi c'est babot écoutez au moins on m'a belé mais comment supporter que vendre ta coûte manque quand des atata pesa ko ba million mais mam o jana coûter nango et ça n'a pas si mingi ndi makte ko mama boye wa kutani nango wa kutana na vie na ye tes apasi babigeni ezo sala pasi comment moi ça ko sakana mutu boye yango na vie ne tous na poto ata na kine partout na monde ce qui moi c'est même au balé elle ba kami balé to ka basi bala na biso te biso kam to la na basi moi c'était faux na boyoté to boya rapé na moi c'est na cagnon na pantalon na komi boma mais o ko ele Gianni penza papigeni na ki somo so fast on dit matin mutaseka kana wana mamo asale ba numéro aboy yango moni même na mona bimbali mingi na vie bazana pour na moi c'est mon sakangi bana omolanda bana pozonga na mama non conseil na opesa na so là c'est ceux qui boza na couple bokabwani ba pozara pa biso to simsa makamwana moi ça ovanda kangi bana est-ce que mobali pene uzana sentiment ou sentiment te oliga bana na yo papa wana za conseil c'est comment ça kangi bana tikela bana kolka problème te pour lelo ceux qui yo Gianni yo akei bana batikali eza passe tout le monde a ce que batso ba kei sont total ah masana kendaki petiona kendaki frère kendaki total ah ba ni mawa et ça la passe na lingi arrivé neti ngai ko ela ngai ceux qui moi ça lingi les sous-souté déjà wana mama bana dianta la moi ça boy na ye ndenge za lingi te o te bana na ngai papa tikela e bana wana moi attends comme na âge moko boye avec ceux qui azala besoin papa na ye akoya tunga na kutana ngo déjà que na bike to kabwana na moi si moko boye za congolaise te a telemela pour na mwana na tika mwana ya tika na nkome na tiki mwana parce que na lingi na boke na ye na lingi ko to problème te ko comme tant zo landa ya on sait ba numéro mususu tant zo na mwana te a ke na domaine mususu na parler pas que na lingi a comme na lingi na yo te na tiki le mwana comme na ba 16 ans 15 ans mwana ngulu kalinga mama boya ndenge tu ola nanga donc soki bokaboy na mwasi akangami na bana tikile yango supporter pour mon kaf ozana ngote za ye tika le ba kolanda pona bolingo ezali to comprendre pour la kuta na kaoyo na PC arme lu mbota bi solo na kina to vanda ka bo ndenge na ko diriger Congo na poto mama bitumbaraka intervention fois na 2000 na petit soki ba ekina ba 2000 ou ba na bisote ba 2001 2 3 mutu ba bota ba botele mwasi na pala ba botele mwasi abenga nga kametu mbola bona bona que so wa wana na carte na bing arme lu to intervention mobo la kim na mwasi na Suisse intervention papa to na pala na binini o te promesawa sko mubala yebsinga nini promesa awa nazolinga mwasi azonga pona mwana na ndenge nini o te mwana so atalika photo ya mama na mire azolela te mukola oko les to kabole amelu ala na mna simako amelu za compte c'est na mo ça pas le bon pour amelu ebc mais so moni moi c'est moi azolela pour so une photo mama azolela longa la photo et moi makambo aussi là on longa la photo au bois qui a siko yo siko so les appo na moi na kaka on longa la photo so moni moi amoni photo mama na mire azolela on longa la photo bois qui on ça beto et si ya mon nom mabe ala da simale to kabalo amla ko ba ndingo la te pourquoi ba ndingo la ke photo donc a na besoin de moi si na meto bunda rapper na Suisse
John Babotoleke, moi, si tu télémènes autant à combattre des cas, et puis sont à taille avec dossier à Botoleke, moi, si tu Bunda, et la Suisse, tu es Suisse, pour dire que tu as mis ça à peine. Donc, ça, moi, c'est un peu n'a moi, ça bien à peine. Oh, quand même, tu vas la ligue, dans la Suisse, la tête, la boy, dans la ligue, tu vas la ligue, tout ça, moi, donc, Erwana, moi, ça, on peut n'importe ce qui n'est pas, tout ça, là, tout, à zone la vie. Donc, ce qui pour le monde, pardon, tika bobo sana bana bango lelo janya ke bana ki toka la mona télé comme il parle makamyo sur la télévision kaka tout le monde la télévision mais le conseil c'est au moni bongo tika et le tika na yo tika en plus de ça on a yo ki wana penza bon nana et ça bolingwa maman ça vivre wana te to chaki c'était bolingo ndenge to bike moi ça boyana ki moi ça qui a vu mbala mso ba botia ko na pale wana na ebite soki loko wana penza bono na ebike na yoka suma sola bongo mais to boite mais kana ndako wana zonge pe na ndako wana o jona yaki na na botie azonge na ndako wana na ebite to ko yebate to ko taka sakei moi to aspect pso ezate po ta wana ye azonge venir le roman sous teke bolingo mais bandira mibali acta bongo ko bosala moté bon mais donc moni ngeza bana poto boza ko samba ndenge mo na monde entier ya ikola jani comme mama jani mama jani toza ko sa toza na biswa toza ko samba soko moni salami na mukili et kweli yo toza ko samba est-ce que ndenge ngana ko expliquer kasi ko samba ndenge jani moi si ndenge jana sali moi si ba botisi moi si na yo abengano na parler to baka abengano na parler ke ba botisi yo zongi na ndako so ba transition on ndenge belé ke ba la potoko ba vivre ba ndenge wana o keza bongo te so da ne ko comprendre ba na poto ce qu'on faire à jani wana donc ezala bongo na poto ba sakana na bongo na basiti ba ke na bongo sikolo eza passe ba jua mo bongo o keza kamo ke salami mais ceux qui mutu bazo vivre makamba boye ko tanga ngo bendana ko linga te ke mutu na ka bela ba AVC donc a souffrir peut-être a souffrir ya moni basa ndako yo na zo sur paragraphe mon boye pauvre petit nango basenga ngipuna kenda tout un déplacement bo toujours à car on a parlé pendant singa basa parler tout dans respect OK moi ça parle c'est respect mais jo mo na mpandi alekake abeta ngelo mo butu na cargo na mo to komba temsa cargo on a chargé on sani on te a fond chasser mon boy on sani oh non on ka matière on sani on ça système aussi la mère a parlé il a ça en phase ma mère a parlé mais nzela tamla na baraté on a ninga mais il a raison pour y peut là kaye akena ça mabele vous comprenez donc soit on tient le système avec une raison na te na moniscope na comme te papi que toi sur le sécurité sécurité gane comment les missions ça les missions na ça les missions mo lelo ya kimia te la comprendre comment ni parce que monsieur dans ce monde là te moi ça nda côté donc dans mon nda a tele me toka na nzira mtu ka bana ko akwa mulai boyo la ala sa critique donc bimsi batie ngana yipse tricage on ça on pas ni ya mère a parlé voilà mère a parlé aga que son âme repose en paix so ne pas na ko ba se pere wala tricage asuk tricage ya sa ko tricage po ebike nzela tamula kazala raté na tricage ya sa na ko ka ebike non na salon ka problème sur côté problème sur mère akina pe mupanzi azora tricage kuna ya on va non pour batali banda basara na terre mère a parlé sur mère a parlé batali banda batali basara raté momi alors mon libanda ils auront bien avani momi a parlé OK ça vous va libanda ya kangio tikako puisque tant abeta ngo na boya akipanga te OK et lo ka sala wana akuta na makamba ngo pe aye barate mais là ça ngo pe ayebetina OK ba noko ba mpanzi ba ki pe ko comprendre le ba kitika biso kenda donc pour dire seulement que ba tozo apenda toté ma majani toté ma pena ma majani to vandi que non ce qui na ka monique to monique moi si wana ozo ko bossa nete o bloquer ata o bota na chape na yo misala yo sozo ko rate o bloquer o bloquer o face numéro na ye wa na pesa conseil so mo pele mso vanda mso ko bana ba téléphone bana ba bimi ko tona bana ba sa ire mo ko ba bengo po tout mo mutu na bana bloquer bango na nga mabete ba ko kola so bana ke bloquer donc bossa na plan zela wana on sort de l'okeyiko jani yote donc zela na bossa na ngo chango peno longo le on pena ko o ba ke on la fulu on dit que eso ça la passe au moni moi normalement tout le monde na kamoko mama jani hein donc on a qui na entreprise on a qui fallait le wasaki na lipeka atala ki ye
Tu es makamni te pour pourquoi bakaka boy vous comprenez à longoli bato monika ah bana na été na monike soki mabeza makasi monike koto yoko na kozika ndalinga kufa zate mutu moko talinga kufa na za témoignage wana na betela mutu moko talinga kufa te jani laki yango conseil kaka makambo esalami oyo bazo seka biso mais comme nga normalement la bonne kamote mama yo muto yebi vi na yo OK non so ndenge nini parce que salami pona yo penda na yebi te soko hotel mortala batuma ils ont ça la passe parce que na resera bela qui après na vendre bela qui te mais ça passe bela au coup c'est bon mais bon c'est pas bon nenga kendeli yo singa ni puni pas kenda a bela te et pas kenda la ba domi makamo abwe car mais bref Jani famille Jani penda tout ça bon moko matanga to kusala wana bon c'est un peu ça. Voilà, donc ils ont ça la passe makambo ya ndekana biso Janify oya tiki biso batunyo sur la zone de la Roni les camionnettes à la vie et sopi bana poto bede batunyo ba kanti on dirait bana poto bazala ne on dirait bana poto ba toleraka ba makamso ande wana oh c'est pas ça donc ça déjà mon mutana ndé évangile selon moto na moto non dans évangile na ye kaka ni nga kumbela makambo voilà alors comment tu mbola otiki chasa otiki chasa na Afrique otiki chasa te otiki Afrique c'est que Peter voyage dans aqui na kendaki pona lalaki nzamba la kisina fo kenda Afrique kutana batimo kuna tana kendaki batali singaki ningo zawana tozomona ke pomboka na Congo et ça na Congo nenge bat balinga bakulu balinga yo comme président Congo nana comme président Congo yo ouais comme président Congo si le temps balobi na ngona kasi des âgés bato balobi na ngo de yo bano diriger Congo bato balobi na ngo na kanisa eza omoni na Congo quoi Samuel masamuki de na bete et pas ça amukulu bakulu azasu na mukilité ba bisinga kende luka mwana na ye asa une église banda osambela kuna banda ma Congo siko po Congo mboka wana ndenge za wana ebutika ko bonga te soki mutu moko za mo ala molimo santo ta dirigeant donc ba pesi ngango pouvoir wana to bato tout au moins ba komo na bibi na nzoto na ngai basala na mikolo na ba kende na bazali bazala ngai donc ya moni ke abike no moni nga na sérieux mboka na biso Congo ndenge za wana naza na président Félix T alors ça tango na ye aussi en 2028 ngana osala tuna pesa 2028 na ozwa mboka wana parce que président Félix est au moins osala pour ba solo na ba tel singa tout attaque mandat o ya osala le monte ah bon mandat o ningeza wana tie aussi là tie aussi là osala le monte aza ko kangama pena ko kangama aza ko kangama bon pour ni bango ba ko délivrer était dans le sens qu'il a travaillé bien bon ba tiki pika peu parce que au moni ndenge zawana eloko ya ko sala eza les sauter pour ndenge zawana même mandat o ndenge za ndenge ba aleki sous deuxième mandat fallait pas ba ça nanu ba ça fallait dialogue mo salama so que salama ki ingo permettre pena ça mo ka moka bien mais ndenge salimité pour mboka na faut dialogue pour na Félix pas meka ndenge zawa makamutu pe makam o ngana osala on a webisa yo photo neto bani be mission chaque vendredi faut mission sala maka o Nathalie Sayo o nga batali singai o batini ngala loba na télévision o ngala osala pour na mboka wana ezala elo ngani ngeza bon mais avec Félix et l'homme osala bien zate ningi to zabo to ba passe na passe o kutu eza sous plus passe encore moni mando azio eza manda moko donc na moni en balaxi ngamo te manda o izabla manda moko zabi akoko kamando te donc ça dit non Solana candidat président de merci beaucoup donc candidat député ou candidat président et na otali ça le pourquoi là que tant ba pesinga ngo ba tali singa et na ya ba argument on a pesa pour expliquer yo pourquoi et ba kamebele te oh na sur le lot na sur le pour ba déjà que émission moi tant ba émission na quel moment Jani na quel moment nini émission na yé pour nga en tant que candidat président mais c'est quoi yo moko pour yo moko se sentir capable je se sentir capable parce que mon temps on a ba comme on ba comme ozomona o moni ba sima otoko ba moni ba ki pa vita ba to na tangawa na expliquer ba combo tu ba to na tangawa so ni na moni o moni na vana ki calme na zo ba teke
donc il mo zo tsama calme nda bu no ko sa su be mission te tika vanda na ba kite poani OK le mo ga mné zo ya pour ngai parce que Congo wana so na diriger Congo wana te papi que quand tout ça no le loi na nga ba bete pour nga na lingi rester zala mais na hôtel ça pourquoi même na mandat oyo na oyebso ka les awapi déjà papi que nanu ba nommer nanu gouvernement bimina luté na expliquer ka les awapi et okende wapi donc pour l'expliquer que ngai pena 2028 na Tchalibaya ma me belé o nga pena na programme na nga na kotalisa yo o fo longo pena na Congo so elongo na Congo fo nga na longo na Congo tanga président o président Félix akokango pour ça quotidien dit là ça quotidien la kati akozonga te akokango douter ata bazonga ba doit pembe azana batou donc eloko za na Congo il faut ndenge batalisi ngai France ma mawa salaki dictature fait na Congo pe France la dictature na Congo ataka moto na Nzambe mais faut la dicter pena France la ni na master ni donc faut pena ba edenga ba ndeko na ngai na ba camarade ba edenga comprendre ndenge mawa salaka na mboka na yedo ba pesi exemple mawo na soli pena atangi mawo mawo chetum donc papi gen oza ndo moninga boye ndo solaka boye ba na 2028 avant de coma yo mona lo banayo pour n'ébiter président Félix a kokende na mandat oyo na PC chance menga pour n'ébiter zo kende a kokende na 2028 obligé pour nga na place wana mais a ça elo monter aza penda bloqué makamonga na moni pona ye aza penda okanga na kara bateau bazanga ye bango nde bakangi ye bata musika te to bateke o ba ndenge ba ko non sans pouvoir mais France mais non ye moko déjà okanga makasi OK na ba congolais aza okanga makasi na ba congolais OK ya moni na ki pona talisa OK ngai ndenge ndekolo mona kameti mbola descenda simo no benga mais descenda ba sama otoko ba kipa mvita ba mwana nsemi ba papa donc papa nkusu basamuki de donner za wana minito yo et ko prier na changer dans le prier ce que l'église va bien lumière papa Samuel Masamuki parce que là na sololi donc ndenge na solo bona yibu pa ezalate donc tali singa o mona mama ekenda na yibu tu yepete mon ba na yibu tu beleti na yibu tu yete donc na yibu pa ezalate mais batini nga bongo olandinga ba bike ndenge solo bobo bule que na aveugle na na ngi no pa ezalate na yibu na pe mais na wuti ko yeba makambo siko donc ya obligé il faut na kinenzela wana pour la 2028 ndenge na solo boy tout tara nezo kende mais na yibu que ndenge za bina 2028 ndekolo kameti mbola donc na yebi ke ndenge zawa mais bato ba oyo kango au moins na bino bon mona te ke ye penza bo bana bongo mais oyo oza kati na ngabo yebite pour bato pe ba président na mona ki te ba mususu otali akoma wala ndenge ni makomi quand même moi ngande za niveau mususu supérieur mystique na kati nzambe za na kati 2028 il y a annoncé déjà Papi Gen ce qu'on a expliqué pour la nini il faut maintenant on a comme président oh nini Félix a salité Kabila a salité Mobutu a salité tout en otali ça il faut on a balé en temps son pouvoir ma campagne les amis en tout cas bonne chance merci beaucoup merci beaucoup voilà donc on nous a labouré chaque vendredi na camionnette mbola ma cambo le bizarre moi ebélé au kibino moko donc ma ambazolo ba billet mo pas eu batté sur YouTube puis église on peut batindi mo petit ce qu'on a bien monté mais autant ba kombo na déjà parce que comme on na molimo ndenge ka nazo bano boyko OK lumière Samuel Masamuki na comment peut diffuser ba pesinga ngo na ko boy comment na kanya ngo na choita ba pesinga ngo pour mboka na pour elongo na dans un moment ezali faut binanga na zo pouvoir wana alors quand même mbola to les cannabis place on a vite fait donc vraiment par kaka poto okanga na biso poto sisa na biso yo au sala sous sécurité ya ba musicien te omoni na au sala émission oyo na bino ke naza candidat président na 2028 parce que question tout na wana moi Papi Gen na sérieux te ouais pour me ça ne pouvoir na yé pour moi il fallait que pas me fallait que chaîne musu na banano kala na bana mission kala na banano kala 15 domba 20 ans ngana yo ya mo moni pe na ndenge na sala na ya batu tout o ngai o ba mona nga babe o ndeko na bino pouvoir o ba pesinga pona aider Congo bozana ensemble batu tout o boyoke kameti mbola ngana linga bisute a blessa nga sala nga mabe
bolimbisa ngai pour na besoin bavona na bino pour ozala ngai mais ta bopesi parce que nzambe batalisi nga ke ngam na koma président Congo donc faut ozala ngai en plus na obeta bina on obeta na c'était makasi surtout tout les démissions ça na yo dans ça pe na beaucoup de TV ya bokechwa yambo pour na lebo poani parce que lelo kombo honorable beaucoup tanga na koma député nda comme ça député na molimo za bokechwa tant pesa nga puissance wana ya honorable kamete mbola nga na yebati ye muta bandango mais ce que tu commences na mo écart na ye pour la musique vous comprenez parce que le soleil vient na téléphone pour nga na zo prendre la vie bokechwa ida nga sunga nga penda na ba prière mama Didi ma bolongo vous comprenez na minute oyo naza besoin à peine na bokechwa yambo na commander ça parce que et là to beba na bonza ka musique bon ba qui contre fallait betaté nga lingi fallait betaté to beba na ka wana pour la fali na minute de fali musique ezongi abeta musique na ye conflit na bokechwa sili pour c'est mon frère na minute on a besoin bokechwa pour naza besoin pour na combat na Menesco na ndenge pe na nzamba la ki fona ma président Congo to bokechwa na kokomela na eso on de konabino ceux qui m'a bezalaki ka pour la musique ça on doit pas tout to bunda pété car la télévision kaka to pesa la msonge za kaka on de konabino kameti mbola na zui makamwa mine ya minene penda makamwa ekoelinga minene oyo ke 2028 fona comme président Congo na lingi ke wayambo tozala kimi tozala na kimia na commander so mama Didi yebi kaka au sein de la prière rebelle mama Didi na bokechu na téléphone pe na ndako na ba problème na ligne toujours na bomoko ma musique tout à côté ah wazali mama mboka na besoin pena na 2028 boza na ngelongo question posée na yon réponse na question na lingi voilà nazawa naza candidat ko kotsa mo o mutu na ngana te voilà merci alors pour tout si ça si webisi bato wana na bisoni ba basuka za nini le basuka kana le bate on de ko la mino kameti mbola na ye awa pona sur la chaîne Oya Tolbe la vie parce que chaîne Oyo naebi sagesse ya Papi Gen naebi calme na ye na makamno na ye awa po na pesa bino message o na zui o yelinga yi na outi Afrique et zui nga la poto mais na outi Afrique pour bala tsanga que na 2028 il faut na diriger Congo donc na lingi bandeko tout to ba otala vidéo oyo bozana ngai bokeni mopanzi te gaswana zabu ye penza te pour bato ba diriger mboka wala so to tali ba CV na bango na moni CV moko to ezawa na penda oyo eleki anga na monité donc makami bela ko lobeza na otali sabino pourquoi nga na diriger Congo wala parce que Congo oyo muta ko diriger muta ko longo ndenge ezawa na ezaka ngai ya un message na ngo yo mutu a ko diriger mboka wala po longo place ezawa na ezaka nga ndeko no kameti mbola yo bomonya wa descenda mwana nsemi descenda Sima Otoko descenda Kipamvita descenda ya Tata Onda, Tata Ngonda, descenda ya Tata Nkusu. Donc nde omoningawa ngai bozana ngai bosunga ngai. Bol bate bozui bozape botalanga bolanda o nazo ba bino bo vanda ke ah mwana o makambo so na talisa bino o ekoya pourquoi na yé pourquoi batindi ngai parce que o balaksinga na Congo po Congo ezonga bomoko po ebonga eza pasi na minute oyo. Parce que Congo eza ko kabwana na kata Congo donc tout baza ko kabwana bon moko eza te na Congo donc batalisi na domaine tout donc on talisa bino ngo na mzezo rosale koya po boyeba nini o na talisa bino po bozana ngilongo po bomona te ke ah na esa l'aventure pour na beauté na te musika merci papi voilà pesa mambo te aussi ça ouais parce que obligé na baki mambo te fait si la passer dans c'est ça parce que mais na comment dans mbote on peut savoir suka mi kepeka donc dans ça te ko sala ke mission o eza candidat pour na ngati na mi kitisa pour même ba kulu ba se plater bon faut ba se plater ba tata ba se plater on a PC il passe à la maître Jamos le jeune maître les gars ndenge to sola ki na yo na leke miso na o leke yo ngale ka papa pike ndenge sola ki maître Jamos ngayo yo maître Jamos passage nanga age ki pulu passer du mont Ngabu Mama prophétesse Mimindaya, Jagger Moulenda, Robin Gele et Botou, Kobe Tox, Maître Goliath na Suisse, Maître Wera Mukuna na Londres, Daro Pindongo, Colonel Dani Oleko, Cap Desi, na Peshombote, Colonel Claude Ngananganda, ya Mama Chimère Nzenze, moi je suis limité parce que candidat. 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 Candidat.
En tout cas, bonne chance. Hein? Merci, Gabi. Candidat. Candidat, que nous sommes pour ces candidats. Candidat. Désolé, candidat. Ok, merci. Je crois que chaque vendredi, tu es aux Arabona, Camille Tumbola, à Wassa, Koti Makambo. Pourquoi pas? Chance, c'est là, mon pas pourtant le président de la République Azate. Donc, c'est-à-dire, Bakomaka. Pourquoi pas, il n'y a pas comme. Est-ce que Bakoma, il n'y a pas président de la République à Congo? Donc, il n'y a pas comme. Bonne chance encore, na Camille Tumbola. Et bien plutôt Bolanda biso peut ça peut camionnette tumbo la chance pourquoi pas il y a bientôt des pères et des mères mo singom be pena donc allez tout ça bon merci otika malam restez connectés allez bye bye Babo salama lisuté tout monde ngo kala lelo to na kata Genève événement munene o bazangi eza concert privé en tout cas félicitations merci bon azina comme Puluso. Elle était toujours amoureuse de son mari. Mais son mari, c'est qui? C'est Papa Wemba Levé Mayasi, père son âme. Nakomi kolota lota, nalelaka, nabanzaka, mawa. Avalopindi Tour d'Europe. Nalobi, kandate zouate. Est-ce que n'a fini mon temps? La dimfula. Mère Katinseka. Yoka. Yoke la ngai Maria. Rosa. Salisa ngai. Dina kokondo pamba. Monie. Nakovana ngai moko na ndako ya ndele mama nalembie zonga tozongana nabanzaki kozonga nabanzaka kozonga mama potopesanaki lakanga na yo ezalaki ya diete oh bibie baloba na mokili yango esika ezangaka te odie mpona moto yo balingaka na motema moko oyo balingaka sans fouter makambo na bango bawadie na baloba na bango ozalaka mwana mama yo na kopo na ngai ozalaka se elili na kati ya mwinda Adonai Lukulu Oton Lukulu Edoka ungu na Genève Yoka Kandate suate moto na moto akipe makambo na ye Chris Apera de Switzerland. Est-ce que na fini? Maluta mfumu nsuka na Suisse Zeferino Veta na Toronto J'ai tout l'offre d'identité na Genève Batukwani na Jean Maruski fuma na Genève Romain Mokadi de Genève Yokela ngai Maria Rosa Salisa ngai Dina kokondo pamba Monie Nakovanda ngai moko na ndako ya ndele Mama Nalembie zonga tozongana Kimbu Star numéro 10 Nabanzaki kozonga Nabanzaka kozonga mama Poto pesa naki nakanga na yo ezalaki ya diete oh bibie baloba na mokili yango esika ezangaka te odie mpona moto yo
balingaka na motema moko oyo balingaka sans fouter makambo na bango bawadie na maloba na bango ozalaka mwana mama yo na popo na ngai ozalaka se elili na kati ya mwinda. Merci beaucoup.